peuple souffre. C'est le moment de stopper l'hémorragie de la souffrance du peuple congolais. People of Congo, you have suffered for too long. Stand up and make a difference. It's a time for change. Thank you, Derbinoka. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Peuple azali kolela. Baseleki. Likola ba politicien ya moyibi. Baseleki. Likola ba politicien ya kanyaka. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Peuple azali kolela. Baseleki. Likola ba politicien ya moyibi. Baseleki. Likola ba politicien ya kanyaka. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. La justice élève une nation. Mais comment la justice peut élever le Congo au moment où les députés, les sénateurs, les ministres gagnent plus que les magistrats? C'est pour cela qu'il y a la réjouissance de l'impunité chez les Koulouna en cravate. C'est le moment d'appliquer le principe d'isonomie. Mikolo nyonso koyoka masakre na Beni Ituri Minembwe kokende mikolo nyonso koyoka Bayibi ba million na mboka Bandela ezate dele sage Miami Koba peuple azali kolela Baseleki. likola ba politicien ya moyibi Baseleki. likola ba politicien ya kanyaka. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Oui, Paseleki. Les politiques traitent les militaires, les policiers, les enseignants comme des animaux. Regarde seulement les barèmes salariales, timides, sèches, maigres. Il faut stopper cette hémorragie de la souffrance. Mikolo nyonso koyoka masakre na Beni Ituri Minembwe kokende mikolo nyonso koyoka Bayibi ba million na mboka Kolia ya pasi kelasi. Hospital ya Biente Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Peuple azali kolela Baseleki. likola ba politicien ya moyibi Baseleki. likola ba politicien ya kanyaka. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Peuple azali kolela Baseleki. likola ba politicien ya moyibi Baseleki. likola ba politicien ya kanyaka. Baseleki. Baseleki. Peuple congolais, listen, écoutez, yoka, nazobimisa biloko sikoyo. Tout Congolais a le devoir de combattre et de mettre fin aux politiciens toxiques, immoraux, inconscients, sans idéal. Abat le népotisme, le régionalisme, le tribalisme. Le peuple gagne.
Bonsoir, balande émission Question Time, l'heure des questions, tango mituna, Question Time émission na bino bolingaka mingi, na pesi bino mbote, pe kimia o mabota mabino, bisika nyoso bozwami, na province, ville à Kinshasa, et puis Brazzaville, Bas-Congo, Bandundu, pe partout na RDC Mobimba, pe à travers le monde, au balandaka émission Question Time. Question Time, baza ko tuna mingi nini Question Time elekaka. Pour la précision, yoka ba jour Question Time elekaka, pe yebisa pe moninga, ayeba ba jour Question Time elekaka. Émission Question Time elekaka spécial, émission oyo ya sika, émission sika soki totindi elekaka vendredi na 19h. Les mêmes émissions si katotindi vendredi na 19h et ça rediffusé lundi na 12h et puis lundi na 19h. Question Time et les kakalisusu mercredi rediffusion totaka be émission oya kala tam susu ozwa kité en kotala ngote o kotala ngo mercredi na 12h et puis mercredi na 19h. Wana nyoso ba rediffusion ya émission yakala. Donc pour nous répéter Question Time spécial ezali vendredi. Donc vendredi soko lingota la émission sika zala na télévision na yo zala liboso As TV na 19h na canal 36 fréquence 594. As TV, la chaîne incontournable. Donc chaque vendredi à 19h, toza na ba rubrique tobe émission ya sika na 19h juste. Après lundi na 12h rediffusion ya émission eleka ki vendredi, soko rata ki yango vendredi, zela yango lundi na 12h et puis lundi na 19h. En plus toleka ka sous mercredi na 12h na 19h. Wana eza ba jour kaka ya ba rediffusion. Il y avait émission le cas ya kala tochaka mercredi. Mais émission spéciale il y a Question Time et le kaka chaque vendredi na 19h. Na si to comprendre. Désormais rien d'autre à regarder que Next Gen Competition. Next Gen de Makambu, Next Gen de Souka. Suivez nos castings les samedis et dimanches à 20h juste sur Aspect Spirituel Télévision AS TV, la chaîne incontournable, et sur notre chaîne YouTube Next Gen Competition. Surtout n'oubliez pas de s'abonner, liker et partager nos contenus. Next Gen Competition. Préparons la relève de la musique congolaise de demain. Na pesi bino mbote mabino, lelo tozo parler sur pêche, élevage et agriculture. Pona nini na Congo tozali kokufa nzala. Tozali na terre moko fertile. Biso na Congo okoki kobwaka même mbuma madesu likolo matolo, madesu ekobota. Toza na terre fertile. Oko na matembele na sima bitekuteku tomate eloko nyonso na lupangu ekobota calmement. Mais pourquoi peuple congolais a kokufa nzala? Pourquoi biloko eza toujours importé? Toza ko importer mbisi, nyama, tomati, litungulu, makayabu, bandunda. Tout na Congo sur 80%, sur 100%, il y a Makambetali pêche, élevage, agriculture. Congo a exporté plus de 80%. Donc, bisomoko na Congo, tu as produire absolument rien. L'osso importé, semoule importé, masangu importé. Si vous avez Kasai, barolia masangu. Tant que masangu est comme importé, il faut la chair. Yango lelo batu Équateur baliaka loso bata bandundu baliaka fufu ba Congo fufu tango ba fufu ba biloko belé comme importé
ezali mawa mingi. Yango émission le reza spécial agriculture, pêche, élevage. Na ndenge na sara toujours na filmaki babattoir ya mboka o Angleterre. Bokomona abattoir ndenge batekaka nyama na mboka oyo. Bokomona abattoir ya nyama. Bokomona ficherie place batekaka kaka mbisi. Donc na mboka oyo nga na vandi Angleterre, Grande-Bretagne, basala abattoir spécial. Abattoir wana vandi ba 1800. Abattoir wana ndi yango liesaka capitale ya Angleterre ba bengi Londres. Donc na Londres soki baliaka nyama bakendaka na abattoir wana. Na Londres soki baliaka mbisi bakendaka na ficherie. Yango lelo na kolakisa ficherie ya Angleterre o ya Londres o liesaka Londres na kolakisa pe abattoir ya Londres. Pourquoi pas biso pe tokoki kosala abattoir ya ndenge wana te na Congo? Pourquoi biso pe tokoki kosala ficherie ya ndenge wana te na Congo? Tozana ba espace ebele. Na yebi ke tozaka na abattoir na Petro Congo, mais abattoir wana basalaka ngo na tango ya Mobutu. Abattoir ya Petro Congo basalaka ngo na tango ya Mobutu. Tango wana population ezalaka mukie na ville ya Kinshasa. Mais tango wana na koloba population ta basalaka abattoir, population na ville ya Kinshasa koza tam sous 1 million de personnes. Mais lelo to komi plus de 10 millions, 15 millions na capitale et sengi toujours to sala ka ba projet en avance. Il y a développement ya mboka. Yango lelo nazo parler sur pêche, élevage, agriculture. Congolais za ko kufa nzala. Congolais za ko bela malnutrition. Congolais za kufa liwa. Akufi nzala te makufi penda ebembe. Akufi pona nzala bakundiye. Bake kotika na cimetière pour Congolais akufi pona nzala. Mais nzamba pesi biso terre moko eza fertile. Malgré bakonzi so bazwa na Congo baza ko diriger malamu te. Bakonzi so bazo servir Congo bazo diriger malamu te. Baza ko diriger toujours pour na intérêt na bango ya ba famille na bango et non pour na peuple. Yango moni la mission kwa Chantal ngai commandant de bord mission noka aspect spirituel bopeto na nzoto pe na molimo nazoya kolakisa makamni lezo sala makoto na mboka mikili to meka pe ko développer yango kuna boza la brancher pona ko tiela bino abattoir tozaki na fête anniversaire ya mama pasteur na biso Rachel Chondo tokende ko somba biloko na butu na madame na ngai na abattoir na profitaki na filmer abattoir bokomona ngo tokende ki pe ko somba mbisi na ficherie na profiter pe na filmer ficherie place bateka ka mbisi na ko expliquer Congo eza kokufa nzala pona biso moko tolingi Congo ekufa nzala. Nzoka nde ata ba diamant eloba nango Koffi Olomide bambongo zwa balokumu zwa moyibi yiba. Donc nde Koffi aloba na nzembo nde moko boye ya diabolos parce que bakonzi na biso mingi ba ministre na biso baza ba diabolos. Alors lokola ba ministre na biso baza ba diabolos ndenge Koffi ayemba na nzembo ne ya diabolos biso siko peuple to sala nini poto développer mboka na biso yango na koloba boye na ba ministre ba PDG bato ba dirigeaka biso bozali penza ba diabolos yango lokola boza ba diabolos na koloba bino ka na nzembo Koffi alobi bambongo boyiba ba diamant boyiba lokumu bozwa kasi botikela biso kaka agriculture pona agriculture tokokufa esu nzala te. Agriculture ezali effort perso ya peuple ye moko. Alors peuple congolais il faut kota na mosala ya bilanga soko zozela kaka bakonzi ba kolesa yo bakonzi ba lesa bakolesa te bakolesa ba famille na bango parce que biloko nyonso tango baza ko importer douane eza cher. Yango zomona ba tomate cher, pilipili cher, litungulu cher. Biloko mike miko biso moko tokoki ko lona
ko élever na mboka na biso ezali cher parce que douane eza cher, tout est importé, plus de 80%. Yango Congolais, il faut kota na mosala bilanga. Chine est développé qui pona bilanga. Ba Chinois ba mona ki na moment moko boye to kota na mosala bilanga. Yango moni ba loso ezo uta Chine, ba biloko ko lia Chine eza na vol kolongwa Kinshasa Chine. Eza à peu près 13 heures du temps. Toto ke no zo biloko 13 heures du temps ya vol na Chine. Biloko kolia ezo na ba bateau na Chine, nzoka ne biso moko to comporter jamais loso, jamais ba tomate ba matungulu. À partir à lelo ba bazola na émission congolais tu faut kota mosala ya bilanga. Pona nzale sila na Congo. Tozela ba konzi ba ko sala biso bilanga tepo bango mosala bango ko yiba. Projet 100 jours ba yibi. Projet Bukangalonzo Baïbi. Pour mon agriculture que n'a bientôt félicité général ya Kanya Makasese. Ndengazo sa makamba bilanga félicitations mon général. Tolanda exemple général wana. Congolais tokota na mosala ya bilanga. Ponzale sila na Congo. Soki tokoti mosala na bilanga te nzale ko sila te. Soki ko sa bilanga te banda ko sa bilanga na lopango na yo. Banda kolona matembele, bitekuteku, tomate, matungulu, pomme de terre, mbala. Matembele soko lonya ona sena ngwe botaka mbala. Soko loni mbala ya mabenge eko bota mbala. Alors Congolais to kende mosala ya bilanga. Avant nakota nanu na conseil na kopesa lelo na makambo etali bilanga. Pe élevage, pêche. Na lingi tolanda nanu ficherie ya Londres. Ficherie o boza komona na Londres ezali place batekaka mbisi. Sorti nyoso tu ya mbisi batekaka ngo na ficherie on komona ngo Bullingate Market. Donc wenze wana eza wenze kaka ya mbisi. Komona ngo Bullingate Market. Wenze wana eza na plus na sir soki na bo 120 chambre froide na koloba ngo na émission tant bokolanda. Ba chambre froide nyonso eza kuna. Na wenze wana ya mbisi bato bayaka kosomba mbisi eza banani. Bato baza na ba restaurant bayaka kosomba mbisi na wenze wana. Bato oyo baza na hotel. Hotel na bango eza ba restaurant bayaka kosomba mbisi wana. Bato bayaka kosomba mbisi wana eza bato bakenda koteka na wenze. Asomi mbisi yake teka na wenze. En détail, asomi en gros. Na wenze wana kaka ba individu o baza ko organiser ba fête ya mariage ya anniversaire bango pe bakenda kosomba ba mbisi wana na butu parce que ezali wenze moko esangaka na butu. Wenze wana ebandaka bato bateka na wenze bakomaka 22h, wenze bandaka 1h ti 6h du matin wenze sili. Abattoir to ficherie. Pona zwana nous parole te tola nana nous ficherie. Y'Angleterre ficherie wana ezaka moko na Londres. Donc ezane tina Kinshasa basali ka ficherie moko ba commerçant, bata hotel, bata ba restaurant, bata ba fête. Bato pe bataka provision na ndaku, bakongo tu bakenda kosoma na ficherie wana. Nde epanzanye ficherie wana elesaka Londres mobimba. Bolimbis. Mbisi wana eutaka wapi? Mbisi wana eutaka na fleuve. Ba pêcheur ba pêcher nde baye nango na ficherie. Mbisi wana pe eutaka pe importé. Eutaka pe na bamboka mususu ya pembeni ba France, ba Allemagne, ba Espagne, ba mboka kako eza pembeni Angleterre. Nde mbisi yaka wana na tongo. Ale bateki butu tina tongo. Tolanda nanu Bullingate Market ficherie ya Londres o elesaka capitale ya Londres. Tolanda ficherie. Bandeko baza kolanda naza kolakisa bino Bullingate Market. Bullingate Market ezali place oyo bangle basala ngo na kati ya capitale ya Londres.
ezali batekaka bambisi fresh bambisi oyo euti mbala moko na océan na fleuve batekaka yango bamarché oyo ezali bacommerçant bato hotel bato baosala bafeti bayaka kosomba bato bavandaka na Londres. Donc awa bomoni marché oyo ezali marché kaka ya mbisi awa na Angleterre. Marché oyo esalaka 5 jours par semaine, ebandaka 4 heures du matin esilaka 8 heures. Donc 4 heures ebandi 8 heures marché sili eza na peu plus de 280 chambres froides na kati wana. Donc ndenge ezalaka ba pêcheur bauti kopêche baye yango na marché ale bato ya marché baye bazwi yango babandi kotekela bato. Donc boza komona bino bongo bambisi, boza komona bambisi ya ndenge na ndenge, boza komona bambisi botala baprix bambisi yango oyo ya marque nyonso, mosusu euti na océan, mosusu euti na fleuve, bambisi ya lolenge tu. Boza komona bino moko. Donc awa baza na peu près 280 chambres froides. Donc marché oyo bomona banyama oyo baza vivant bakomi live lobster eza vivant botande bakangi bango basinga pembe basinga blepo baza banyama oyo baswaka bato bauti na océan nayebi nde kombo nango te, kombo nango nange lobster na français to na lingala nayebi kombo nango te. Ezali vivant ndenge bozomona wana fresh yango bakangi yango basinga botande bakangi yango basinga moto alingi kosomba bake komatisa yango na kilo batala prix nango na kilo botande bakangi yango basinga pembe eza baminu nango bakangi mpo akoki koswa yo to akoki kokanga yo. Botala bacrevete ya mwindu awa mbisi. Donc marché oyo yango elesaka mboka to ville ya Londres. Ndenge moko bakosala marché ya mbisi na Kinkole ya munene ya kitoko boye mpona elesa kaka Kinshasa. Mais eza kosenga industrie ya pêche mpo bato bazopeshe yango baza bapêcheur baza na babateau de pêche baza na baindustrie mbisi mosusu ezokutana ezota France bapêcheur na France mpo Angleterre ekangami na France bapêcheur ya France mpe bazoka koteka bapêcheur ya Allemagne bazoka koteka bambongo nyonso ekangami na bango na mai bazoka koteka. Batie 4 mbisi na 10 livres à peu près 11 $. Boza komona bambisi eza marché penza spécial ya bambisi nasi boza komona soki to développer loko aboye na Kinkole. Tala marché bandaka 4 heures du matin silaka 8 heures. Botala bato baza kosomba ekuta tous les sortes ya mbino sardine. Botala sardine yango carton ya sardine ezali à peu près 8 $. Carton ya mbisi ya sardine 8 $. Au Salomon mbisi moko eza à peu près 20 $. Au Salomon mbisi moko eza à peu près 13 $. Boza komona oyo eza vrai mbisi na lela ngonga moko fort mbisi okomo nango nayebi yango te oyo eza vrai mbisi. Boza komona toza na Bullingate Market en direct ya London. Salomon eza 12 livres mbisi okomo nango salmon anglais mbisi onde na lelango foro ya rouge nayebi kombo nango te tokuti yango na mboka Angleterre. Pourquoi pas kosala eloko ya boye na Kinkole? Batongi mpenza ficherie ya monene bapêcheur baza kouta mbala moko na ebale bazoka kotekela bato bambisi wana meme na maluku meme baza kouta na bandundu na Équateur bazoya mbala moko place wana koteka bambisi na bango bazoteka bambisi na biso tokoki kodevelope yango mpe tocrée ya mbisi ya fresh tocrée mpe ya mbisi ya kokauka. Soki tosala yango mpenza ekozala malamu mingi. Nasi bolandi ficherie place batekaka bambisi na mboka Angleterre, précisément na capitale Londres. Place oyo yango nde elesaka capitale ya Londres. Donc Kinkole mpe tokoki kodevelope yango mpo elesa capitale ya Kinshasa. Merci. Nasi bolandi siko tozokende na fiche na battoir penza nazwaki te akomi filme nga moko mpona mekanga koexplike. Nazalaki en plein pyjama parce que marché wana ezalaka na butu nayebaki kelokwa nake marché kozonga na nga na ozonga mbala moko na lali yango nalataki pyjama ekipaka te mpo eza marché ya butu. Okokuta bafemme congolaise banigérienne baivoirienne mindele banglais restaurant tout bokolanda na battoir nazwaki tanga moko mpe na filme na battoir tolanda abattoir
abattoir oyo tozolanda yango nde elesaka Londres. Donc eza abattoir ya nyama elesaka Londres. Baza kaka na abattoir moko wana. Smithfield Market, comme nango Smithfield Market. Ya fish ya mbisi comme nango Bullingate Market. Ya nyama comme nango Smithfield Market. Tolanda abattoir y'Angleterre Smithfield Market. Tolanda. Bandeko babolingo lelo naza kolakisa bino marché etekaka banyama na mboka Angleterre, précisément la capitale à Londres. Ah, boza komona toza pepe ba 2h du matin, mais marché oyo bandaka 1h esukaka 6h du matin, esukaka 6h. Marché oyo eza na kati ya motema ya Londres na capitale lokola Kinshasa, basala marché umeli eza bakokololo. Donc marché moi ba 1800 ans. Mais ti lelo na génération marché ezali eza marché oyo elesaka capitale ya Angleterre. Ba fermier to ba éleveur o ba bokolaka banyama bibwele bango nde babomaka bibwele na bango baye koteka yango awa na tongo. Donc marché bango bayaka na 22h, marché efungwamaka na 1h. Boza komona bino moko banyama, boza komona botala banyama yango wana ba prix ba kilo eza na ba $7. Botala bino moko banyama marché obola nango boete lesaka eza munene. Tango na lobi munene na evite distance ekoko banda neti premier riz ti ponga bi na makolo kaka marché oyo. Donc couloir oyo kaka ozomona soko okei bozela émission ezoya nazofilme bino marché mobimba na kosolola mpe na bato batekaka na marché. Vendredi prochain bozala branché na kolobela makambo ya marché oyo awa boza komona basoso. Donc babokola bibo oyo tout bazali awa eza industrie mobimba, industrie ya élevage mobimba yango wana eza kolesa capital. Mais komona na Kinshasa ngombe cher, ngombe importé, soso importé, tout est importé na capital. Botala ngombe fresh, botala bangombe fresh, botala bino moko boza komona bangombe fresh, botala bino moko bangombe fresh na marché. Marché comme nango Smithfield Market, botala bino moko awa bozomona makola soso, bamakola soso, mipanzi soso awa koto koloba kutu te tala ntaba ngulu o ngulu tala ngulu bino mona poso ngulu boza komona ngulu be tala makila ya ngulu fresh. Donc ba fermier ba uti nango ba bomi yango baye nango mama tika botala bantaba kuna na bangulu ndenge tondi kuna na eza abattoir ndenge biso tozala na abattoir ya njili oyo pe ezali abattoir ya mboka Angleterre, précisément na Londres. Mais abattoir oyo eza partout. So oke na Manchester okuta abattoir eza, oke na Liverpool okuta. Donc abattoir bakosala ngo basala ngo na Kinshasa, basala ngo na Bakongo na ba ville nyonso, basala ngo na Bumba to na Équateur to na Katanga. Donc okuta Équateur botala bino ngo boza komona ba mbisi fresh, botala bino ngo ngulu botala mipanza ngulu fresh. Mais Kongola za kokufa nzala banglais baleki biso na nini toleki banglais na nyonso biso tozala nyonso oyo biloko pamba na Congo eza kaka peuple Kongola mipesa na agriculture. Peuple Kongola tikela bamiyibi batikala koyiba bambongo ya gouvernement et trésor public. Peuple kene na agriculture mpona osauve mboka oyo, mpona osauve république. Peuple congolais oza komona yo moko botala moto auti kosomba atie na chariot awa marché oyo batekelaka mutu nyonso omoni asombi tete ya ngulu na 3 livres. Donc mutu ya ngulu $4.5, donc $5. Botala sombi mutu ya ngulu $3. Mama na ngai mutu ya ngulu $3. Mais na Congo mutu ya ngulu na yebite so bateka ngo na combien? Mutu ya ngulu $4. Nancy Bolandi abattoir Smithfield Market ya Londres. Avant na tchaba commentaire siko ndenge nini
tokoki kokota na agriculture ya mboka na biso ndenge nini tokoki koeleve mboka na biso na agriculture nazwa nanu appel ya ndeko. Merci beaucoup notre commandant de bord. Merci beaucoup. Ya liboso nanu babongisela bato banzela wana po moto akozwa moto na ye awa komiti esika liziba na ye koki kozala po neti ngai awa nazali nakosomba mabele na ngai na kote ya nini paza tolobake na kingakati kote kuna tosali mpe nini na biso élevage koapprendre bato. Il faut apprendre aux gens comment il faut élever. Koapprendre bato wana kopesa bango gu wana posa wana soki ezali bato bakosala mosala wana fo bato bazala akeba oyo bazosala élevage koapprendre bango oyo bazosala élevage oyo wana bazosala pisciculture nzali kozala te na Congo to posa kodia bambisi wana oyo bambisi nauti kotanga kombo ya Thompson wana ya formal kozala te biso moko kosala neti nini kwa nini bateau de pêche par exemple quoi prendre ba pêcheur basala musala wana c'est mieux, c'est notre pays eko développer pe neti na ba classe oyo soki ndenge ba hotela biso ba classe ya biso ba minganga pourquoi pas ba tia pe classe comment il faut élever, comment il faut cultiver ata ezali il faut ko développer yango faut ko apprendre bato wana pona posa wana ezala ko apprendre na bato ko pesa bango posa wana ozomona eko c'est une partie aussi ya ko apprendre ya ko pesa bato posa pe ya ko sala musala na pe nzale ko longwa pe ndamu na Congo pas totalement mais même à 60% c'est mieux soki congolais nyonso tu azwi conscience ya kosala bilanga okotekela nani nzale kouta wapi sikoyo awa biso nyonso yokangama Kisasa ndenge toningi Kisasa wa toningi mboka te tala ba Nigérien mboka matongisi ndako kitoko bilanga pembeni bazoko se retrouver. Donc faut tout ça la bilanga, faut tout ça la élevage. Faut tout ça la élevage, faut tout ça la bilanga. Po bilanga wana mabele eza na mbongo. Mabele eza na mbongo. Yo sali bilanga, mususu sali bilanga, mususu sali bilanga. Nzale kozala te. Mais biso ba Congolais. To kufa kaka na Océan Atlantique pona okene poto. Tozoyi bateke poto ezane na Afrique. Poto ozolo na ndunda na pot de fleurs. Tolinga ka poto. Travail manuel. Fwezo na bekole. Biso to sala travail manuel to memi ba Congo. Na ba internat biso to zaki na ba Congo, to zaki na champ scolaire. To bande ko buka pondu soki vendredi jour a pondu. Biso toke buka pondu na champ scolaire. Mais lelo oyo travail manuel de comme papier hygiénique na savon munganga. Bana ba yo simba Congo te. Les enfants sont incapables de cultiver. Les enfants ne connaissent même pas comment il faut faire les salons ou les travail manuel. Pourquoi? C'est à cause de l'État. Travail manuel est loin d'un programme. Éducation physique et éducation politique est loin d'un programme. Dans la sorte en mboka ya Simamabe. Congo, essaye comment mboka ya Simamabe. Simamabe, pendant pour ma communion, ça les a contraire. Ce n'est pas normal. Nous devons apprendre à nos enfants de cultiver, comment cultiver. Vous avez vu? Et ça passe, hein? Congo, et ça passe. Élevage est tambola kanzela moko na agriculture. Et tambola kanzela moko. Ngwele wana sie koma soki ndenge nini. Batu basali saka susu babilanga loso te to sala kasu bilanga loso te. Loso abumba to koma ka kolia soki biloko ni to lia ke kutaka. Na biso rife na Kinshasa tolingi to benga ye ndeko na biso rife a partir ya Kinshasa to benga ye a intervenir e kozala penza malam mingi
tomeka kobenga ndeko Rifin tomeka kobenga ndeko Rifin andiraka Kinshasa ndeko Rifin nazoluka ye alobaka ko intervenir tomeka na kobenga ndeko Rifin toza kobenga ndeko Rifin direct akini nayebi te soki aza na ligne. Allô, bonjour ndeko Rifin. Bonjour monsieur Noka. Ozali en direct émission bazolanda en direct émission ya question time. Allô? Oza en direct émission question time. Tozo parler si agriculture na pêche élevage. Naza kolobela ke ba ministre na biso mingi na bengi bango ba diabolos ndenge Kofia aloba nga na bengi bango ba diabolos po bazo yiba mbongo mboka yango totikela bango ba yiba bambongo me biso tokende na bilanga po peuple alia. Est-ce que ozala makanisi nini okoki kopesa mpona kodevelope pêche élevage agriculture na biso mpona uti kolakisa ficherie ya Londres oyo elesaka peuple ya banglais na uti kolakisa mpe abattoir ya banglais oyo elesaka peuple londonien. nayebi te soki oza na likanisi nini olingi odevelope na pokwa lelo mpona makambo etali pêche élevage agriculture na mboka na biso. Merci beaucoup de commission ngai monsieur Rifin Kunga na bengi à partir ya pasa. Bon, eloko monga na kolobela premièrement Congo azali na 80 millions de terres arables. Oyo ezaki kilolo baso ko exploiter kaka 10%. Donc le reste etikali eza nango abandonné ndenge wana. Bakontina biso bakutaka kosala réunion moko balobelaka makambo wana mwa projet moko bavote soki 4 milliards combien pour na korelancer agriculture pendant 3 ans mais jusqu'à présent tomoni eloko moko ezomarché eza te yango wana koloba boye na bakonzi donc fo bamema nano babanke ya crédit agricole eya kosinstalle na Congo mpo bandaka kofinansaka basecteur wana. En dehors de cela makambo etali pêche na élevage wana soko tali bien ti lelo toza na niveau moko ya C même makaya bwa pamba oyo toliaka na Congo fo utaka Norvège pendant que na Congo toza na bamai banini donc faut ba développer bindustrie ya transformation pour ba produits agricoles na biloko mosusu wana donc biso toza na ngoti olandi ndeko nazolanda yo. Bon soki totali lelo na Congo bato bazoko ndima vomo kotekela ba expatrié mabele va développer l'agriculture pour bandoler ça pays olandi ndeko mishu loba nazolando pe bandeko bazolando na As TV ba continuer biso ba créer taxe moko boye pour na ba produits alimentaires ne sont importés pour kotaka na Congo ba cha taxe moko. Allô? Vous comprenez puis l'agriculture c'est priorité de priorité. Oui. Na Congo ba tsango loko na deuxième position donc ba privilégier biloko mosusu soko tali parmi ba priorité na mboka agriculture eza na kati osolanda et puis soko tali ba pays africains oyo eza na ba ezali na ba terre arabe biso ezali parmi les 5 pays Congo eza na kati Éthiopie Congo na ba mboka mosusu donc oyo Afrique lelo eza na 60% ya terre arabe oyo bakokole sa planète mobimba mais soko tali agriculture en Afrique même na Congo déjà ba secteur moko basala lokola ba négligeaka yango bazondima ba importaka mais baba no produire ti pour Congolais so consommer biloko so produire ti et puis sur tali ville à Kinshasa tout au long fleuve tout ça la terre moko marécagée oyo ko ba no produire loso pour la ville baza ravitailler mais bazo ndi baba kundango pour batonga bandaku balala ozo landa ndeko mishu nazolanda ici la personne ko so big sa Congo ezali ba maman maraîchère ba maman ba sa ba la bango ba mabele wana po batonga so bandako ozolanda yango na bisi président de la République service national ezalaka rapport na bakulu na te bafongola service national pour la mutu nyonso oyo alingi koservir na service national contrat ya une année renouvelable bajeune baza ebele na nzela bazosala rien ozolanda nazolanda jeune bazopasaka ta na bango na babalabala
mpona kolobelaka politique biloko eza priorité bajeune bazosalela yango te soki otali bapoliticien na biso bon excuse nga naloba mo eloko moko sur place Kabila azalaki na politique na ye ya mabe mais aza na bastratégie moko azodéveloppe agriculture na ndenge na ye basystème oyo Kabila azosala so ezalaki bato ya bapoliticien ya bongo baza ta 50 to 100 kongo akoyeba doloba makambo kolia te kongo nafanda na Nigeria soki otuni bato bafanda na Nigeria bakoyebisa yo ke na Nigeria natikeli omona chambre fade te tondo kolia nyonso eza bio bateau de pêche ezopêche mbisi eza na mbisi sur place na wenze bato bazoteka mais plus koloba kutu te tozoyoka yo école de père epola ozolanda nazolanda yo ozolanda biloko nga nazoloba wana donc allo tozoyoka yo ndeko Rifin oza ligne oui yango nalobi na président Félix fo bamilitaire bazala mpe na babilanga bapolicier na FARDC fo bazala na babilanga oyo bapolicier na baFARDC fo bazala na babilanga mpe ya bango oyo ezoproduire eservaka na bakamp batekaka mpe biloko wana basoda bavivaka ozolanda eza likanisa malamu oui donc agriculture tokotiango na deuxième position te to réfléchir Chine tango connexion koyi mobulu tokomeka lisusu kobenga ndeko Rifin azoloba makambo ya kitoko tomeka lisusu kozwa ye oui ndeko Micho naza koyoka o très bien oui loba oui nalobi ke nga mpe nalobaki makambo ya Chine tolandaka même exemple ya Chine mpona koluka kosisa nzala na Congo apparemment eza ndenge wana nde ozoloba ozomona biloko nyonso edepandaka na bakonzi oyo baza likolo bazwa bastratégie nini oyo bakosala mpo mboka se développer puisque ntango tozolobela to ya chômage eza na niveau moko ya makasi bakoki mpe kooriente bato na domaine agriculture na pêche et surtout pêche na Congo eza na niveau moko archaïque na koloba ti lelo bato bazosala pêche na babwato bapirogue mabaya na banzete bakosala meme na chani bakosala meme bapirogue oyo ya minene bapesaka ta crédit pa bapêcheur moyena contrat moko boye ezalaka ke mwa bapêcheur bakokaka mpe koproduire mwa mbisi yo oza na poto oyebi bien ke Norvège balukaka meme moyo ya pamba ezalaka na pasi mais bazoproduire makayabu na niveau moko ezolesa meme na RDC donc c'est honte ozolanda meme mbisa kokauka wana mbisa kokauka na kati ya Kisasa ezoteka machere koleka Thomson witi na Mibi pourquoi pas basala industrie na badomaine wana ya pêche élevage esaka ke Congo banda mpe koproduire biloko moko oyo banda koimporte na étranger ozolanda tel que pondu communauté congolaise eza partout na monde mais baliaka pondu na pasi na Congo pondu ezobota même na basima ndako bato pondu ezobota na facilité pomme de terre pomme rouge donc biloko mosusu oyo ezaki tokoki koimportaka mpe lelo tozoki eteka na étranger mais ti lelo Congo azokoimporte kaka merci mingi ndeko Rifin Congo aza koimporte tu Congo exportaka te bagana bamboka mosusu exporte nangi natuna question moko normalement soki banome mutu ministre ya agriculture normalement un ministre ya agriculture il faut aya na plan moko ya développement ya secteur na ye mais pourquoi depuis Mobutu Joseph Kabila Félix Tshisekedi baministère wana toujours esalaka rien eza na plan moko ya baministère wana pourquoi eza na baplan ya développement ya agriculture te elingi kolakisa baministre wana baza bacompétent to ndenge nini to il faut batia un ministre mpenza aye na likanisi moko ya malamu mais ndeko Micho nawutaki kolanda interview ya ministre agriculture batie tour oyo biloko aloba na radio oui namoni ke aza mire na domaine wana mais je ne pense pas que aza faible peut-être eza problème ya financement puis asalaki projet moko oyo nga nalandaki yango ngai moko ministre agriculture en tout cas na félicitaki na projet oyo ayaki nango mais makambo nyonso edépendaka na financement bazofinance plus baministère mosusu ke ministère agriculture yango nalobi basaka taxe moko na biloko nyonso bazokoimporte baproduit alimentaire nyonso oyo bazoimporte mbongo wana baravitaka ta ministère wana mais ndeko Rifin ntango yo obi batia taxe déjà na Congo bataxe eza exorbitant bataxe déjà eza exagéré bataxe eza exagéré nous sommes le pays le plus taxé na monde toza le pays le plus cher du monde Congo eza pays
vivre dans le Congo est le pays le plus cher du monde, Congo est le pays le plus taxé du monde, Congo est le plus douanier du monde, Congo est le plus... Biso toza le premier na makambo nyonso tout oyo eza ko freiner développement ya mboka. Okoloba nini poto clôturer wana? Oui, ndeko. Oui, nalobi ba taxe za mingi mais ba privilégier ce agriculture. Ba privilégier nde agriculture soko ba soutirer ba taxe oui mais agriculture na pêche élevage yango ça la ki population abando vivre na bloc en mboka. Ozolanda. Taxe sera mbachaki awa. Fallait que ba sacrifier na domaine agriculture au lieu que ba tchaka internet au fele wana. Donc, eux, ils ont une priorité, ils ont Internet, et ça qui est vie sociale, la bateau, ça bien stable. C'est ça. On a dit de Michaud. Merci, Mingindeko Rifen, le Basuko Kozani, pour te courir vers le temps, le Basuko Kozani. Qui bakonzi o bakolanda biso oyo en tout cas balanda ba déclaration au peuple ça là-bas privilégier biso agriculture et la priorité des priorités ne balobara partout dans le monde, c'est ça. Merci mingi wanezaki ndeko Rife Kunga depuis Kinshasa. Merci ndeko Rife. Merci. Alors bonsoir. Bonsoir maman Marie-Claire Chibola azobenga biso en direct à Kinshasa. Alinga intervenir dans makambo etali pêche, élevage, agriculture. Maman Marie-Claire Chibola, bonne santé. Ah, santé, ça va, papa Langolanzam. Merci, Mingi. Les autres parlé sur pêche, élevage, agriculture. Parce que dans le Mboka, on a un problème. 80% biloko nyonso toza ko importer. Même les tungulu, même les tomates, les autres libanda, likaya bumbisi. Mais nzamba pesi biso mabele moko na mai obiso moko tokoki kozwa biloko pe peuple abondamment. Sans même tout importer biloko libanda. Okozana likanisi nini ya koyebisa bao baza kolanda yo. Allo. Bon, ngai likambo ya bilanga. Bilanga eza mosala kitoko oyo. Bon, okoki kozala na posa wana vraiment kelobi ngai nasala mosala ya bilanga. Ça c'est un. Dede, ta mosusu ba possibilité il y a ba outil ya misala oriko za nango te mais yo za la posa au sala bilanga. Mais d'un autre côté je peux dire ceci. Mutu nyonso tout soki ezali ki na kati ya lopango na yo ozana espace. Ça pourrait être aussi possible que au sala bilanga. Nazolo baboye bilanga eza malamu makasi eza eloko esungaka ke mutu azanga eloko te. Bon, nesti na babiso na ba parcelle souvent s'il y a de l'espace, pourquoi ne pas faire bilanga? Oui, kolona neti aubergine, oui kolona piment, oui kolona matembele, oui kolona biloko mike oleki okende kosomba yango libanda mais soki oza na espace na lopango okoki kosala bilanga biloko wana ekosunga o. Mais qu'est-ce qu'on remarque ici chez nous? Si souvent beaucoup de parcelles batongaki jusqu'à ce qu'on ne peut pas vous laisser même à ta espace ya mokeke osala bilanga. Babilanga mingi ezosala maneti banzela ya njili brasserie kokende kote kuna. Mon mposa koza na la posa ke nazo espace na sala bilanga nanga. Mais il peut y arriver que ozala ba moyen penza te ya kokoma kuna de temps en temps. Ozala la possibilité de ba outil nyoto te osala na bilanga ba kote na poko to na kozwa espace ona eza munene ngelo na ba outil nyoto to pour faire bilanga no malamu. Si tout moyen de déplacement de comme les makasi, ça m'a pas si pour se déplacer de temps en temps au comme kuna. eloko nini gouvernement eloko noko senga gouvernement sala po mosala bilanga tombama okoloba na gouvernement sala ni mpolo bi pasi gouvernement ko sunga batu te
nakoki koloba na gouvernement boye neti tomonaka na bamboka mosusu disons neti na Zambie puisque si je parle de Zambie puisque j'ai vu ma maman azali kokende kuna kosala bafere na ye elle nous expliquait ceci que kuna na Zambie donc c'est obligatoirement chaque famille esengeli asala bilanga donc famille nyonso obligatoirement bapesa bango gouvernement apesa bango espace ya kosala bilanga na bokosala bokolona masangu bokolona boye afin que biloko wana servir na bana ya mboka mais avec pas la biso c'est pas le cas que le gouvernement obligé ba famille que chaque famille bokino sala bilanga to pesi bino espace c'est kosala bilanga c'est pas le cas ngala wi kosenga gouvernement so ikotala kote wana ameka kosenga na bafamille chaque famille mabota nyonso ke famille moko na moko esengeli bazala na bilanga esengeli balona bamema biloko na bango bakolona na gouvernement soit ntango ekotekama ezali notoka po ezosunga mpe bana mboka kaka ce que je peux demander na gouvernement kopesa mpe bamoyen ya oyo ekosala ke bilanga wana esalama malamu. Donc c'est que le gouvernement il faut créer une banque de crédit agricole, batu ba ko zo ba crédit sans même basimbisa mapangu, basimbisa bilo côté. C'est ça. A obligé vraiment que chaque famille esengeli basala bilanga ba moyen yango toche po wi ko tunga bino pour osala bilanga wana. Est-ce que ponatika maman, est-ce que oyebi makambo fond de promotion industrielle? Bon, nayoki yango bon nanu na exploite yango te nayokaka yango kaka bon mbongo wana ezali mbongo moko gouvernement tiaka pembeni soki moto aza na likanisi atonga industrie nyonso meme ya pêche mama kei na asi crédit esili mais mama pesi quand même likanisi na ye mama Marie Chibola apesi quand même likanisi na ye nangaki na tuna ye makambo ya fond de promotion industrielle. Maman Marie Chibola azali na agence na ye de voyage comme nango Mitravel soko na posa ozwa assurance ya visa ya Dubaï, ya Afrique du Sud, ya Chine, ya Chypre, ya Maroc, atekaka ba billet agence de voyage Mitravel ezali agence ya mama na biso ati ko benga mama Chibola atekaka ba billet ya Turkish Airlines, atekaka ba billet ya Bruxelles Airlines, Air France, Ethiopian. En tout cas, on retient la bonne affiche. Biloko maman atekaka soko za na poso voyager agence ezaka moko Kenya na Mitravel okosoma billet ya avion nyonso atekaka ba billet ya avion nyonso soko kei okosomba ba billet kuna ya avion nyonso. Merci mingi mama Chibola oya salaka intervention na biso to meka pe ko zwande ko mususu pe alingi a intervenir. Allô, ndeko Gilles Mbete, oza en direct émission Question Time. Lelo tozo parler sur élevage, agriculture, pêche. Yo yebi ke na mboka na biso toza ko importer biloko nyonso eza importer mais nzamba pesa biso terre moko fertile. Allô? Tozo parler sur intervention nanga eza boye na lingina lo bapona mboka na biso concernant agriculture na pêche l'élevage comment eza négligé tala kaka na parlement budget boni ba votaka pona yango makambo ezoleka awa na Kinshasa na Lemba Imbu ponga naza na Kisenso ya suka proche na Lemba Imbu c'est à quelques mètres awa vraiment eza mawa ba terrain oyo ezalaki ba terrain ya ba mama maraîchère oyo batika kala depuis époque ba belge bazo teka ngo bazo partager ngo lokola lipa soki ni na ebité po mabele wana banda ba belge batika nkumu ya mboka
aye koteka yango en désordre. Ok, ndunda ya lemba imbu eza ba ndunda oyo ezolesa bato na Kinshasa na Zikida ba mama na basalaka na ba propre moyen na bango moko. L'état na biso ayedaka bango ata na Congo okutu te. Ba mama azolo na mikala na ndunda po alesa bana na ye, alesa mwasi na ye, alesa bana na alesa mwasi na ye. Mais gouvernement na biso a négligé ateki ba bilanga na bango lokola nguba ba mekai ko benga intervention ya gouverneur ya ville aye complice pe lisusu ba ba kanisa ka ko tia solution a tia solution te ko zonga na ye boye la police ba comme ko sécuriser espace wana neti otozolu ka ba kena est ba tondi wana ba FARDC ba koma ko beta batu ba comme ko beta ba mama wana ba misusu akina ba porcherie na bango na lemba imbu na zolo baboye ba ngulu na bango ba piller yango ba beti ba mama na après quelques jours ba mama wana misusu ba futela kanda wana il y a des jeunes au basisi na ba université musala ezate bazolela kana ba bilanga wana pour le moment bilanga na bango ezate ba éviter escan ba kokende ba lobi na télé ba lobi na radio l'état na biso ayebi mais azokipe kututé na minute ba soldat ba comme koteka bandunda na bango biloko na bango en désordre. Un soldat tebi soldat aza mutamibeko policier aza mutamibeko. Un paisible citoyen na passe na ye asali elanga na ye po ateka tant so futela moi loyer na ye ou ba futela bana classe ba futela classe. Côté bilanga ngolo biaza na comme ezana ba bengani bango na bilanga ngo eza wapi? Ebi mama kutu ya makasi policier mo kuta zokaka wana eza wapi bilanga ngo eza wapi batikaki policier abetaki mutu mutazoki population puis babeti policier azaka à l'agonie donc ce qui se passe dans nos ok na yoki ndeko Gilles sikoyo agriculture eza négligé totalement négligé donc on a ba domaine nyonso gouvernement oyo kutu ba négligé ba domaine nyonso donc bilan na bango ndenga na baka eza nango négatif. Bon sikoyo toboyi te ndeko Gilles mbete kolia na mboka na biso kozile ko longa po biso kolia comme luxe donc ndeko Gilles nangina tuna motuna sikoyo toyebi ke olobi gouvernement oyo eza négatif po na yo mais eloko nini tokoki kosala po nzala esila na Congo malnutrition esila peuple akoma kolia bien na 2 minutes pesa pe likanisi okoki ko critiquer eza bien mais pesa pe likanisi nzala esila na mboka oyo gouvernement faut bachaka paquet pour l'agriculture donc ba votera budget ya bien ba ko soutenir ba mama même ba mama maraîchère même ba to ba sala ba bilanga na ba menka kuna baza négliger gouvernement zo ko soma ta ba tracteur te to mona ba mboka msusu oyo yaka la gouvernement le kaka tracteur yaka ba kablela ba tracteur wana zo ba no commandant de bord et comment ya shida ngaji lembete na oloba ba koma iko teka yango bazo kabola ngo compose wa tracteur wana fo finalement là lelo kene na plateau de bateke tracteur à l'été zate oyo to mona ba tandaka na télévision na implis na oyo ba uti ko leka ba sali 18 ba bomi mboka donc eloko ngana ko loba ba voter budget ya bien pour l'agriculture bazana na bolingwa mboka so bazana bolingwa mboka batika kwa envier ba biloko oyo ba mindele to ba luka ba tombola biloko tuka foko lia ba bio ba biloko na biso tozana ba produits naturels na biso tozana mabele na biso ya bien ba voter des budget ya bien ba ko soutenir ba maman maraîchère wana donc compter loko na ko lo baka ya wana est-ce que oyebaka mbongo moko bo l'état chaka part comme nango fonds de promotion industrielle oyebiango na yoka kaka fonds de promotion industrielle ezali mbongo moko l'état chaka pembeni soko lingo créer industrie élevage ya pêche industrie nyonso oke kuna ozana droit kozwa mbongo wana ofele mais mbongo wana bakoma kokabola ngo ba ministre ba PDG bango na bango ole ba pesaka peuple okoloba nini po na lisolo na betelio na kofunga na fungolo po na fonds de promotion industrielle. Fonds de promotion industrielle na to yo karango commandant de bord eloko ngana lingina lo baboy ba kondila soki lelo ba mindele ba étranger bazo
bango baza trop complexé devant bato wana na baplace wana soko okei oke na projet na yo bako négliger projet na yo mais un libanais un indo-pakistanais ata aza kovanda na fin fo kuna na mboka na bango kuna na forêt na bango ake kuna lokwa baza na complexe ya poso bapesi ye mbongo mpe bala yango eza na cope na shida na bakonzi mpo bagouverneur bango moko il y a des ministres il y a des députés oyo bakendaka kuna asali projet na lukuta bayokani mpo abimisa mbongo afina badon corruption na mboka na biso eza donc ozomona mpenza ke ministre nini banke wana ozoloba oyo ya kosoutenir oke na projet na basoutenir élevage no ezalaka te nga naza na baélévateur ebele tala Gentini Ngobila ayebi makambo ezoleka na lemba imbu mais lelo bakoteka lemba imbu moi j'ai un petit frère oyo aza na père de porcherie na ye azalaki na bangulu ne basoda babimisi bango lemba imbu ekomi contrôler congolais moko nani okokotya lokolo na lemba imbu te civil okokotya te alors bakomi bateki na bangulu ya bato est ce que gouvernement bongo nini na bafungolaka ezalaka mpona baintérêt na bango commandant de bord. Merci mingi nayebi te motuna liloba suka o natuni yo te olingi oloba to toclotire soki ezali te toclotire soki ezali okobakisa nini nakobakisa mboka na biso nyonso eza ya kokufa oyo eza base liboso nanu eza nanu kolia social soki babafuwa yango ntina niveau oyo en tout cas to changer makambo nyonso même classe politique makambo nyonso echange bilongi oyo banyokolaka bato depuis époque ya Mobutu kaka bango wana bazosala bango wana bantukaki bango basali 18 ans oyo alobaki ke azomona ata 5 personnes malamu tasala na bango kaka même bato wana baye lisusu awa na faci bazosala na ye le peuple souffre contrôle ya oyo agriculture kutu bakontrolaka yango te donc eloko nga na koloba bilan na bango eza négatif en tout cas ba dégager kaka to luka politique ya sika baona basala te. Merci mingi bilan négatif wana ezali ndeko Gilles Embete depuis Kinshasa bino mo bozomona soko lingo intervenir na émission oyo benga na numéro oyo tokoyebisa ondenge nino ko intervenir na asir tozuba intervention ya bandeko misatu basala intervention na kumisi nzambe tosengi na ndeko Gilles Imbwa ba mama Maréchal Imbwa président de la République Faci ba mama baza kolela baboteli ba mama mapangu kuna na Imbwa soki nazaki melake ko filmer meloko naza na poto moyena filmer te baboteli ba mama ba mapangu ba terrain na bango basaka bilanga na lemba Imbwa tozo parler sur l'agriculture ba femme Maréchal babandi ko botela bango de ba terrain président de la République Faci tala likambo ya ba mama ba conseiller ya président bomeka koyebisa yeke babotoli ba mama ya lemba Imbwa mapangu batie basoda FARDC kuna batie polisi kuna aza koteka bandunda ya bamama porcela bamama bangulu ya bamama koteka biloko ya mama koteka bapengani bamama bateki na lemba Imbwa président Faci tala likambo ya bamama kuna ekozala penza malamu mingi wana ezali bilanga yango etombola Chine na mboka baza na terre fertile te banglais mais botala ndenge baza makasi na kobokola bibwele o babengi banyama bomoni bino moko abattoir nde na lakisi botala ndenge baza makasi na pêche eloko nini koyi kozanga te toza na bachanique bachani métal to créer babateau de pêche eza kosenga mbongo ya fonds de promotion industrielle bopesa bato baza na makanisa kocréer baindustrie sa bahypotheke lopango sa mutuka ekozala malamu mingi mbongo ya fonds de promotion industrielle botika kokabolongo na bakamarade tolinga mboka ndenge tabula ya yemba soki tolingi mboka toyokana bato nyonso ya Congo tolinga mboka tolonga l'esprit ya diabolos ba ministre bele baza ba diabolos ba sénateur ba député baza ba diabolos balingi mboka te ba PDG ba DG sont des diabolos ndenge Koffi Ayemba balingi mboka te tokende na mboko ti wapi ba age zo pusana ba age za ko pusana batu bano bazalaki na tanga Kabila bano bazalaki na 5 ans lelo bazokende ba 22 ans bano balaki na 10 ans na tanga Kabila bakokisi 28 ans bano bazalaki na 15 ans na tanga Kabila lelo ba 32 ans bano bazalaki na 20 ans na tanga Kabila lelo 38 ans
bano bazalaki na 30 ans na tanga Kabila lelo 48 ans sikoso bandi ko bakisa sous 5 ans ya Faci ndeko banda ko zwaka ka tangu âge Kabila zwaki pouvoir na 2001 ozalaki na âge nini sala âge wana ozalaki na 18 ans oleki 18 ans ya 0 bakisa lisusu 5 ans ya Faci 0 donc mbula na yo soko ozalaki na 10 ans na tangu ya Kabila lelo na tangu ya Faci soko sangi soza na ba 32 ans donc 32 ans au vivre 32 ans ya 0 soko ozalaki na 15 ans osangisi 15 ans na oya ya Faci na oya Kabila 20 ans okomi na 35 ans 0 donc bandeko o boza ko soba kibo konzi biso to continuer ko souffrir ndenge nini bato bazalaki na 30 ans soko suis 18 ans ya Kabila kokisi 48 ans obakisi 3 ans ya Faci 41 ans donc ndeko ozalaki na 20 ans osangisi 18 ans ya Kabila na 3 ans ya Faci donc okokisi 41 ans ndeko 23 ans ozaka na ndaka ba parents alors siko tokende kosala bilanga totikela ba ministre oya ba diabolos ba député ba diabolos ba sénateur ba diabolos ba DG ba PDG ba diabolos totikela bango ba mbongo bozwa ba lokumu bozwa mbongo ya trésor public boyiba ba lokumu bozwa mituka bozwa bandako bozwa kasi biso peuple siko tokende sala bilanga ne Koffi Yemba ba diabolos pona nga ba ministre ba député ba sénateur ba DG ba PDG ya ba compagnie à l'état sont des diabolos yango lokwa baza ba diabolos totikeli bango bandako zwa bandako batonga ba immeuble batonga mituka basomba ba feti basala kasi mukola suka tango bakokufa biso na bango libulu se moko biso na bango se cercueil se moko tokopola biso tuna mabele tokotika nyonso Mobutu azalaki l'homme le plus riche ya Congo ya Afrique mais atika nyonso tout Kadhafi atiki nyonso Saddam atiki nyonso Onassis batiki nyonso Eduardo Santos que son âme repose en paix aza multimilliardaire même mwana na ye atiki nyonso tokufa tosala malamu po lobi molimo na biso pepe manakimia ministre zo kanga député zo kanga sénateur zo kangai DG zo kangai député zo kangai tosala malamu po lobi totika malamu na mboka soko za na 100 liata 30 70 sala misala ya mboka lia na salaire na yo na prime na yo okotonga ba immeuble elobi nango ka Koffi na zongi somba bandako tonga mituka bandako ebele mais soki pongi ye ekuta okaka na mbeto moko tola nanano extrait ya diabolos ba mituka zo ya Koffi Olomide nazi bolandi extrait ya diabolos ya Koffi Olomide tolongo l'esprit diabolos ba ministre tolongo l'esprit diabolos ba ministre ba député ba sénateur ba DG ba PDG tolongo l'esprit diabolos président de la République a pesi bino ba poste wana pour saler la peuple bino de bo saler la peuple le président fondateur le président n'est pas un magicien a pesi bino ba poste pour saler la peuple tolanda sunjamba Koffi Olomide yo ministre yo sénateur député ozo somba bandako ba immeuble ozo tonga mais soki pongi ye kaka sena mbeto moko soki liwe ye sena libulu moko na nécropole kuna ezaka ba riche te na ba pauvre pe bakundi bango na ne tola nanu papa wana na Kinshasa ndenga zo sala ba savon ndenga zo lakisa ba etang ba espace vide na Congo mais papa ya boye aza ko luka ba moyen mais aza na ba moyen te mais soki lelo ba lancer na FPI Fonds de promotion industrielle mutu nyonso aza na posa asala industrie ya pêche ya élevage ya agriculture aya na projet na ye
basali étude ya projet babandi kopesa bato wana ba crédit bazwi mbongo wana ya fond babandi kopesa bato wana ba crédit ekozala malamu mingi olie mbongo ya fond industriel bozopesa ngo ba ministre ntango opesi ministre akomi na 3-4 femmes ntango opesi PDG 3-4 femmes lobi PDG yango mpe baza koexpose bango na ba sex tape mbongo ya l'État oyo ya fond de promotion industrielle bato baliaka ngo ba ministre ba PDG ba DG suka nango ba DG yango baza koexpose bango na ba ministre exposé na ba sex tape ba PDG exposé na ba sex tape ba député exposé na ba sex tape ba sénateur exposé na ba sex tape likolo ya mbongo oyo il fallait kende na développement ya mboka président de la république soko kobeta 7 na likambo wana na fond de promotion industrielle balancer pendant publicité na télévision ezala libre et transparente net élection oye na projet na yo basala étude ya projet na yo bapesi yo mbongo sans corruption sans mutu aleka futa avant topesa mbongo pesa biso 10% avant topesa mbongo pesa eloko ya commission ebomi mboka tosengi na président de la république nga nasengi na président ye moko président de la république nasengi na yo directement omeka kotala likambo ya fond de promotion industrielle parce que bato balie mbongo wana mingi IGF alinge tozosala banquete mais na fond de promotion industrielle okei te mpo na nini monsieur Alingete inspecteur général ya finance banquete na yo place où eza sensible ozokoma te pourquoi koma mpe na FPI oyeba mbongo ya fond de promotion industrielle ekendaka wapi mbongo ya fond de promotion culturelle ekendaka wapi mbongo esengi mpe bapesa bamusicien baartiste bato ya monde ya culture et art bapesa bango bambongo mpona développement ya art to ya culture na biso Gilles Alinge tokomi kuna te président de la république nasengi na yo bomeka koinstaurer système moko ndenge ezalaka na bapoto awa na fond de promotion industrielle bapesaka bato bambongo fele oye na idée na yo bapesi yo na bamboko biso tovandi soko sali société oke na projet no bakopesa yo mbongo ministère ya agriculture bomeka nanu kotia banque de crédit agricole bopesa priorité na bato baza makasi na agriculture o baza koluka mbongo baya kodefa mbongo sans condition bote pena kodefa mbongo sans condition mutu akosimbisa ni lupangu ni mutuka bozaka na condition ke aza na espace na ye oyo akosala bilanga surtout mingi bato basala déjà bilanga bopesi bango crédit basomba tracteur basomba bateau de pêche créer bateau de pêche développer élevage en mboka na biso biloko mibale na sengi na président de la république président nayebi ke parti on a kotindela oponga la tindela ko direct bato pe bazoyoka o balingi mboka po bato mingi bazana balingi na bango mboka te émission yo eza pona bato balingi mboka soko lingi mboka ozaka président pembeni ya président de la république kenda kopesa idée oyo bazwa fond de promotion industrielle bapesa ngo bato baya na baprojet bapesa bato développer agriculture élevage na mboka na biso ekozala mpenza malamu mingi batia banque de crédit agricole ezonga mpona kodefisa bato mbongo sa mutu ahypotheke ndako ezala mpenza suivi na ye moko na présidence de la république baza kolandela ngo na baconseiller mpenza ya président oyo ya moyibi te po trop de conseillers moyibi trop de ministres moyibi président message wana ezalaki mpona yo mpona kodevelope mboka na biso totika importation tolanda exemple Angleterre toza na baespace ebele na nsele na maluku baespace wana tokoki kocreye na maluku tosali abattoir ya monene bato baéleveur bazwa na banyama na bango wana bacommerçant bazwa kosomba banyama fresh wana bio
to créer be ficherie mususu pe na malukuto na sele batu baya ko somba biloko wana bazo eza ko lesa kaka capital ndenge tomoni na mboka Angleterre nasi o nazaki nango lelo Kongolo za ko lela nzala oza ko lia biloko importé biloko nyonso tokoki ko fabriquer ngo na Congo importaka te soko koti na ba supermarché o eza na Angleterre awa jamais okuta même manga ya Congo mais soko ke okuta manga uti Ghana Côte d'Ivoire Nigeria bazo tekela ngo ba mindele okuta ba mbala ba papaye ezo uta ba Jamaïque mais biso toza ko importer tout est importé faute na biso moko ba jeune ebele baza na misala te président de la République olobaki oza na poso créer ba millionnaire o créer ba millionnaire na likanisi ya bwendo ko créer ba millionnaire asole eza ba agriculteur eza ba pêcheur ba éleveur nde bango ba vrai ba millionnaire o bakoki kosisa nzala na mboka président soko zuli kanisi oyo parce que fonds de promotion industrielle epesaka bana mboka mbongo te fonds de promotion industrielle naza ko expliquer bana mboka o bayebi nanu te bana kata fonds de promotion industrielle ezali mbongo moko boye soko yoki FPI ezali mbongo gouvernement tiaka pembeni pona ko defisa bana mboka eza banki te oye na ide na yo olingo sala industrie moko boye opesi ide na yo batali yango na PDG to ba DG a fonds de promotion industrielle soki ba sepele na ide na yo okoki kosenga $1 million okoki kosenga 100,000 okoki kosenga 10,000 okoki kosenga 500,000 okoki kosenga 10 millions bakopesa yango sa osimbisa eloko mais au garantir kaka okozongisa mbongo wana bapesi yo mpo kende kotonga baindustrie opesa bana mboka misala mais mbongo wana gouvernement tia pembeni ekoma mbongo ya baministre tel akobenga DG ya fonds de promotion tinelanga mbongo nabetela bino lisolo moko boye na ntango ya Kabila ministre na DG ya fonds de promotion industrielle babeta na Masasi histoire vraie ministre alinga longola DG ya fonds de promotion industrielle DG wana pali ko longwa te alors esali nini DG wana kena deuxième zone militaire tango wana commandant zalaki président Vita général azali président Vita tango fort yake ikuna tango fort apesi ba soda allez ministre pe azui ba soda kuna na ministère intérieur et pas commissaire général ba yaka ko kanga des journal FARDC na police ba beta na Masasi o histoire vraie tango fort aza vivant akoki ko yebisa bino histoire wana biso to mona Masasi betami na makambo etali fonds de promotion industrielle pourtant on a un fonds de promotion de mbongo eza kuna ebele mais mbongo wana baliaka ngo kaka ba DG ba ministre asali faux projet na ya kotisi ba pesi mbongo mais bato bazana posa ba développer mboka soko ke kuna ba ko pesote yango émission ye pona ko fungola peuple misu peuple président de la république ayeba makamnine le kaka to sengi na président soko za na posa agriculture élevage pêche et to mama mboka na biso bon libéraliser fonds de promotion industrielle mutunyo sasa anga sala bilanga asala industrie ya bilanga ya banyama ya mbisi aleka na fonds de promotion industrielle azwa mbongo sans condition en plus pour créer ba banque de crédit agricole batu baya ko defa mbongo même bata bilanga mike akoya ko defa $1,000 et kozala penza malamu mingi président de la république soko sabiso toza ba peuple yoza papa soko saleli yango ekozala penza malamu mingi peuple azo souffrir
peuple azokufa nzala tosala lokola Chine ekozala penza malamu mingi nasi pona lelo nasuki wana nasukisaka toujours na losambo pona koprier pona mboka na biso Nzambe tata nzambe na bomo nzambe na nguya nzambe nelimo santu mozali swa likolo na sen kolo na ngai ona chake likya ona zaka na kondima kondima na ngai za lokola papa Abraham papa kondima na banina kotika basoda na biso ya FARDC na maboko na yo esika bazali na la police na biso baza kobundela mboka natiki bango na maboko na nzambe ozala na bango natiki ba nyonso tu baza na maladie n'importe quelle maladie je déclare la guérison au nom de Jésus-Christ ba babungisi ba être cher na bango abungisi papa mama yaya leki mwana nzambe o consolateur we ba ko consoler bango ko pesa bango makasi na kombo na Jésus Christ nde tolobi amen. Aspect spirituel. Mon peuple souffre. C'est le moment de stopper l'hémorragie de la souffrance du peuple congolais. People of Congo, you have suffered for too long. Stand up and make a difference. It's a time for change. Thank you, Derbinoka. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Peuple azali kolela. Baseleki. Likola ba politicien ya moyibi. Baseleki. Likola ba politicien ya kanyaka. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Peuple azali kolela. Baseleki. Likola ba politicien ya moyibi. Baseleki. Likola ba politicien ya kanyaka. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. La justice élève une nation. Mais comment la justice peut élever le Congo au moment où les députés, les sénateurs, les ministres gagnent plus que les magistrats? C'est pour cela qu'il y a la réjouissance de l'impunité chez les Koulouna en cravate. C'est le moment d'appliquer le principe d'isonomie. Mikolo nyonso koyoka masakre na Beni Ituri minembwe kokende mikolo nyonso koyoka Bayibi ba million na mboka Bandela ezate dele sage Miami Koba peuple azali kolela Baseleki. likola ba politicien ya moyibi Baseleki. likola ba politicien ya kanyaka Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Oui, Paseleki. Les politiques traitent les militaires,
les policiers, les enseignants comme des animaux. Regarde seulement les barèmes salariales, timides, sèches, maigres. Il faut stopper cette hémorragie de la souffrance. Mikolo nyonso koyoka massacre na Beni Ituri Minembwe kokende mikolo nyonso koyoka bayibi ba million na mboka kolia ya pasi kelasi hôpital ya biente Congo Congo Baseleki, Congo Congo Baseleki, peuple azali kolela Baseleki, likola ba politicien ya moyibi Baseleki, likola ba politicien ya kanyaka Baseleki, Congo Congo Baseleki, Congo Congo Baseleki, peuple azali kolela Baseleki, likola ba politicien ya moyibi Baseleki, likola ba politicien ya kanyaka Baseleki, Baseleki, peuple congolais, listen, écoutez, yoka, nazobimisa biloko sikoyo. Tout Congolais a le devoir de combattre et de mettre fin aux politiciens toxiques, immoraux, inconscients, sans idéal. Abat le népotisme, le régionalisme, le tribalisme. Le peuple gagne.